8h29, nous sommes en direct à la radio-télépuissance RTP. Vous avez ébélé dans la 4 tranche matinale de l'émission Shalom. Pourquoi Shalom est allé trancher à Kimia ou ceux qui te lobby du Kamutozo, on a rapport on peut se compte rendu. Vous voyez que les 6, les 7, les 8, les 10 juillet, et avec activité monnaie, où c'est la machine à boum du 88 et le monde intercession mondiale, Maman 100 jours, Maman Mabota, c'est la qui croisade monnaie à délivrance miracle dénommé que ton étoile brille. Et les gars qui n'a succès n'a brio makasi, il y a un biso na shalom, na tongo toli sous commun na maman, avant mandako ya mbato le lo mercredi, tout solo la naïe par rapport à compte rendu parce que monde a été bani et les gars qui passent, biso monto zaki témoin oculant, tout le monde qui ndengeni, ba miracle salama qui ndengeni, ba zala qui délivré par rapport à l'activité on a méthodologie et puis madame nokona moko parce que biso za la question, hier à répondre bikela on sur autres la biso shalom maman 100 jours. Shalom ya bon nzamba pambola yo pe pambola ba diko so zona na biso na shalom ngolo ya nzambe ezali pa na bino le boko na nzambe et puis la bino nyonso partout yo bozakola na biso na kombo na Yesu. Merci na kombo na Yesu maman tozalaki awa les 6 les 7 le 8 na les 10 G to moni o nzambe asalaki mais bato zoki ba question ebele na bato ba ki campagne balingi osumba biso lelo tolingi za la émission moko pédagogique évangélique parce que vous allez maman sakoli nzambe apesa kwa message ndenge na ndenge question to tout le moment délivrance qui monte aux yeux en délivrance et mes makanini na vie ya mutu o mutu amoni ke mutu azalaki ya kobeba azu délivrance ni ne memaka na vie ya mutu babi ke non mutu vini binda ekambolami na nzela ya délivrance et mes makanini na vie ya mutu. Merci ya liboso soki mutu azala kokangama eza pasi po makambo na ye etambola nde tolobaka balien ezali soki otali makambo ekomelaki Abraham mwana na ye mpe ntango aboti Isaac na tour Isaac mpe adire makambo oyo ekomelaki papa na ye papa azali na problème mwasi azobota te Isaac baye kobala mpe ye mpe mwasi akomaki na problème donc eza na makambo oyo ekomela baparent e mosusu ekomela bana mona bana bazovivre na se ya bilakeli mabe to na basinga oyo ekanga baboti na bango mpe omonaki ekangi mpe bango ntango balobi délivrance eza eloko ezokokangola donc moto soki akangami bakangoli ye ndenge Yesu atindaki badisciple na ye na livre ya Marc 11 bible alobi na bango bokende na katikati ya mboka bokokuta mwana mpunda moko bakanga na singa oyo nanu motu moko amatela ye te me bokangola ye bomemela ngai ye bato bakotuna bino pourquoi bozomeme boyebisa bango ke ekolo na ye asengeli na ye donc mwana mpunda wana azalaki bakanga ye batie na singa donc aza na moya kosala eloko te omoyi biso batie eloko na singa bakangi eloko wana eza na balimite donc ata lingi abouge ana balimite namona mingi na prison makala bato baye bato baza na baboloko mena bakala presque na baprison nyonso ya kake bozotambola ti boko place moko bokangami donc batieli bino balimite badistance oyo oyo bakalikile donc okoki koleka te distance wana donc motu aza deja na kati ya boloko nde moko na ndenge mpe ya molimo mpenza ozomonake motu oyo mpe balimita ye na ndenge ya molimo donc vi na ye moye ekende liboso eza te to ya kosimba $100 te ya kozwa koleka te ata peut-être ba $1000 te ya za motu moko ya bambongo bamieti bilo mwa mike kaka donc ya minene ya monaka te donc akobala te akosimba mwana te donc sikotango moto oyo babondeli mpo na ye bala moko moto akozwa nini délivrance donc akokoma koleka bandelo bisika batielaki ye balimite ye akosote ezoko moto balibere na prison topesa kandakisaka ya boloko kaya normal omoi ntango babimisi moto esili moto asala nini abimi do abimi na porte oyo kutu akomaka lisusu te bamoko ake libanda atiki prison ndenge moko mpe moto azalaki lie azalaki bloqué azalaki na bafreinage azalaki na baenvoûtement donc moto nyonso bakangaki donc ntango azwi délivrance akomi libre donc bomoi na ye kangolami akokoma bisika okai kokoma te akosala makambo okai kosala liboso te akokoma na ye na liberté oyo ke mutu moko tazolimite susu vi na ye donc tina ya délivrance yango wana epesaka changement
na bomo ya moto mutu yo moko akomona non na banda kolala te yango bato bapesa témoignage nasala peut-être 5 ans nalalaka te mais bandaka nayeki bamabondeli mpo nanga naleki na priere oyo basalaki nakendeki na croisade nasalaki boye nakomi kolala lokola mwana bebe na bandaki kobelabela malade esili moto azali kokabelanga te mais sikoyo bato bakomi kokabelanga mbongo na bandaki koteka te mais sikoyo nakomi koteka to na bandaki kokende liboso te ozomona ke ezali na makambo ezali kosimba te na vie ya motu makambo wana ekomi kosimba donc motu akozwa changement na mokuse délivrance ememaka changement ya vie ya motu mpe ekomisaka motu akoma libre donc ntango yesu alobaki nokokambola mwana mpunda wana bakendaki babimisi ye na singa epuis bato bazalaki wana bareklame mpunda wana ka ndenge yesu alobaki nayenesa bato ke nyonso tovivaka surtout bato tosambelaka ke totalelaka nzambe ayebi amonaka okoya lelo yambi yesu obongoli motema me quelque part oza na balien oza na baréclamation oyo outi nango na botata na bomama to outi nango na makambo elanda yo moko parce que nde nalakisaki mbala liboso ke eza na makambo ezwaka bato mpo bato bakoma bloke na nzela ya motu ye moko na etamboli na ye okomona okangamaki na baninga mabe osangisaki nzoto na mobali aza na misala mabe to mwasi aza na kindoki atie mbala moko molili na vie na yo aya bloqué bongo ina parce que bato bavivame bamari de nuit bafemme de nuit et bato na jamais vu na bango ekokende liboso bato baleki na vie ya baninga balesibienne bapede banani to moto akomi na baréclamation na kati ya bacondamnation donc ntango moto ya ye azwi délivrance mbala moko eleka liboso koyina na banzela mabe wana omona yo moke obimi na singa omona ke makambo ozaki kovivre te ya malamu ekobanda kopesa milamu donc okoma libre mwana mpunda akangolamaki mpe yesu amati likolo ya mpunda wana yango wana soki oza na balien mpe wana bablocage ya lokolo okoyi mosika na nzambe mwaye nzambe azala likolo na yo eza te mwaye ovivre nkembo na nzambe eza te donc vie na yo eza na posa ya délivrance mais na mokuse la réponse délivrance ememaka changement. Délivrance et même un changement, et même une liberté. Boyo kindenge maman mosakoli. Intercesseur mondial, maman sans journée la loi d'Esther, maman mabota a limbo le libiso délivrance ses amis. Yo mutu, ozana ba problème, il y a lien en famille, au bas la kate, aux oram salate, au comment la masque de VS, et aussi moi ba prière. Maintenant il y a ko sambela yo, ils ont la moutine na nzambe, o nzambe ba kola ma futa na ye, na maïté, na singate kaka na kombo Jésus Christ, intercesseur mondial maman malé la loi d'Esther, a d'aller ko expliquer biso délivrance. Les années changement, puis les années liberté. Maman, mais est-ce que mon tour a eu liberté, mon tour a eu délivrance, au changement de la vie d'ailleurs? Comment vous pouvez concevoir pour la liberté, on a changement de la vie d'ailleurs, et bien battre et changer à Salamini, mon tour a eu psycho. Il y a pour et donc ezaka moko ezaka pour garder foi na yo na Jésus-Christ et puis ko soigner toujours relation malamu na Nzambe parce que force na biso ba Christ ezaka kotika na présence. Tant on a toujours la présence du Seigneur, il y a que ozingami na makila na Yesu, ozingami na moto na Nzambe, obombami na loboko ya nguya Nzambe pe zinga na yo ba ange ba zawana. Yango mon ke tant tola la kaye moko akenge la kabiso, ye moko abate la kabiso akozala na biso. Donc mutu fatika la kana boyoka ni makasi na Nzambe. À côté de la vie, il y a prière, il y a makasi. Il y a on dit pour ça que moyen milieu ma besoin de la moto exacté. Même Bible le dit que ceux qui n'est au bengana ba démon, ceux qui vont bengani ba démon ba kei, démon mo ba kei, ceux qui a monika ka place et si ko ya bimela ki ke sika mo ba ezali. Démon na kozonga ma ozonga ye mo côté. Akoya na ba démon sambo. Donc bato nyonso bazaka ba abebisi délivrance na yo mo na ke komi sukoleka. Boyo mutukutu ba kende ko délivrer ma maman baby subonde. C'est que abatelité. Yango na ba démon moko abimaki ba ye 7. Bazongi baye ko s'installer parce que l'esprit mabe moto ba démon to bengana milieu mabe et c'est pela mingi va na nzoto moto ya mona mi balo ba sirène ko banani te sirène est un esprit o ezo utana bibale et ye koti na nzoto ya bana basi o bazangi Jésus o bazaba sans Jésus parce que Bible sur dans livre ya 1 Jean chapitre 5 na verset 12 o yazana mwana azana bomo o yazangi mwana azama kufi do bato bazana Jésus Christ bazana vie mais bato bazangi Christ kat na bango baza bato akokufa muto akufi do diable akosalela ye ako utiliser akoma na ye salela ya Satan et okomona ke ba démon bazokota na kati ya muto ba s'installer et bakomi ko sala misala na bango
donc milimu mabe lingani ko voir na nzoto abata yango na tant boza na vie ya prière bozo sambela mingi milimu mabe ko kota nzoto na hote yango moni pe bato bakoma na force ya molimo kati na bango ya pe bato bavandi na vie ya kokila ya jeune bato basalaka mabondeli mingi bakilaka bilei mingi ya sacrifice voilà eza bato batonda kati na bango na nguya ya molimo centre omona ke akomi na autorité makasi akomi na puissance pouvoir liboso ya badémon liboso ya milimu mabe nyonso oyo elingaka kocomplike vie ya bana ya bato na se na moi yango moni ke bakristo fo kosambelaka mingi apart kosambela fozala mpe na vie ya bajeune de prière ya basacrifice emoko otiki kolia ata 2 jours 3 jours ozobondela mpona libota ozobondela mpona mosala meme parce que lelo bisika nyonso tozalaka na se na moi eza ya kobeba eza na misala bato ya misala mabe baza wana eza bisika boteka na we surtout wenze kutu koloba te ozotekana botekana basirene botekana bandoki mutu na mutu ana makambo na ye oyo ezoprotege omoni mais ntango yo ozosambela oza mwana nzambe babanda koatake oyo batake kozala sikoyo biso mpe force na biso ezali prière ezali sacrifice ntango oza kokota na profondeur ya koluka seigneur ezosala ke okende liboso ezosala ke makambo na yo ebonga ezosala ke vie na yo ekoma ya sika yango na bato nyonso bazolanda biso mpona kobatela délivrance na yo moto ozobiyokaki oza déjà délivré yo moto ozomonake wi loboko na nzambe eleki déjà na vie na yo oremarke ke ya na changement moko ekoti moningami eloko ya liboso kangama na nzambe garde foi na yo kati na jésus christ mpe oswanyaka ntango nyonso relation na yo malamu na nzambe e nguya ya losambo ya jeune de prière ekobanda kopermettre yo ozala na puissance wana mpona kobanda kolonga kasi toujours misala ya satan donc c'est ça. Très bien, merci. Bozo papi na bit le enseignement maman za pour enseigner nzambe apesa ye makasi ya kobondela bakangola mais bapesa ye pe parole tobandi ko définir délivrance ndenge nini délivrance ezalaka lobi ezali changement ezali liberté ndenge nini nzambe concevoir changement wana a expliquer ali kangama na nzambe soki nzambe déjà apesa yo liberté apesa yo changement na vie na yo kangama na ye zala na sa makolo zala mwasi ya sacrifice mobala ya sacrifice po bénédiction eza likolo na yo etolo soki ngingi molili ekota lisusu te wana bokuma toza en direct na Shalom bozo na biso na radio télépuissance na RTP question misato mama ngana ntango no partout tosali bacroisade ebele na nsima mokongo no tozomona nzambe azobikisa na monono muteda ata na croisade osambela 5 minutes 2-3 minutes mutabiki kaka na croisade otoleka awa les 6 les 7 les 8 les 10 maman moko azwi délivrance na ye samedi dimanche aye kotémoigner est-ce que oyebaka nzambe na kosala moto akomata promotion moto akobika moto akobala esalamaka ndenge nini mpo moto azwa délivrance na maloboka mokusi osambelaka osalaka ndenge mama sanjo mama lela merci pour nayebi ke toza mpe en direct ya chaîne na biso ya youtube na jésus réponse tv toza mpe na page ya facebook jésus réponse officielle bandeko basabone mpe bapartage na bandeko ebele oyebi moto oyo azotambola na nzambe aza toujours na ye ndenge makomi santo elobaka nzambe aza nsima ya maloba ya basali na ye mpo ya kokisa yango prophète ya solo bayebaka ye na bokokisa eya te bato bapesaka baprofesie ebeti 10 ans 15 ans profesie nga abengaka profesie bababa me moto aza mosali ya nzambe ya solo ntango alobi fo omona nini bilebo mpe kokokisa ya makambo ye alobi yango moni nalobi makambo ezalaki samedi donc vendredi moto ayoki tokomi dimanche moto amoni miracle donc butu nzambe asali makambo donc azwi maloba servante na ye ake nango ntina 8000 km ake kozangisa bato kimia mpo barépondre kaka moto oyo nzambe alobelaki à travers servante na ye nzambe ake asimbi mitema ya bakonzi banini apesi bato mosusu bapromotion alandi mbango bazaki maladi abikisi bango donc na mokusi eza alliance oyo nzambe aza nango na nga mosali na ye mpe na badon oyo nzambe apesi nga mpe na ministère prophétique oyo evandi kati na ngai ya wuta nzambe abengaki nga ndenge alobaki na jérémie banda ozalaki wuta avant même mpo ozala forme na libuma mama na yo nga nasi naponaki yo donc naza moponami oyo nzambe aponi atiengaka mpo abikisa mokili nzambe alobaki natindi okende nazobikisa bato na nzela na yo yango moninga nazala nanga intercesseur mondial na priya mpo na peuple e na nzela nanga nzambe abikisaka bato
bakani sur le cananzela nanga nzambe apesa ki solution et puis ngambo ko na mitia wana pour être nzambe asalela nga pour na peuple na ye omoni ba musu ba miti ba mi kabarate se sacrifier yo moko et c'est ça maman 100 jours dans ba benga 100 jours wana eza ba chaîne de prière ko ngana salaka tout là ça chaîne de prière wana dona no sala ngo chaque année nandimi ke na salaka na ngai 100 jours wana zoliate na pesi bomo inanga nyo sokolele pa nzambe pour na peuple et puis naza moko yo na ko kata pongi na butu pour na bondela naza moko yo avant même na lembi ndenge nini funa fuka makana lo batali lo ba pour na peuple donc ce que nous sommes nzamba mona ka nzambe ayebi ke oyo aza servante nanga nzambe ayebi ke oyo aza na posa wana na salela ke pour na peuple pe amona ka motema nanga ndenge na tika ngo pour na bana na ye c'est pourquoi nzambe wana asalela ka ngai a utilisanga makasi pour abikisa mabota. Donc c'est ça ceux qui va découvrir kotato là va découvrir ko témoigner maman lobaki na tongo makambo salemi alobaki na pokwa makambo salemi eza lolenge ya alliance to boyokani oyo maman malela lonti azana ngo na nzambe na. Très bien, nazo c'est une émission makasi vos émissions enseignement maman za ko expliquer biso maleme yo mtoza na papier na biki soko moni mutena Jésus réponse à biki rapport la ligne parce que maman 100 jours maman lela le ministère intercesseur mondial à ça l'alliance nzambe atindaki na mokili oyo pour abondela mabota nyonso ya mokili yo momona ba image na ba chinois na ba français na ba américain na ba congolais ya ngambo na ba province batazali kobika rapport la ligne pour na alliance oyo asala na nzambe yo peut-être okokango te nzambe apesa motema komata 100 jours de prière aliaka te azomela kaka mai po yo bika yango moni ba prière ne rataka te 3 minutes, 1 minute, 2 minutes à l'obbi kaka, malgré quoi ça n'est. Donc, on a délivrance, à expliquer comment on bat les mots, et puis l'obbi alliance à ça, l'ensemble, et au moment là, miracle, et tout ça, mon église, pour Jésus réponse, village des fois, intercession mondiale. Moi, je là, tout ce qu'on a quelques minutes, parce que c'est aussi la régie, il y a des personnes dans le moment. L'élo Congo des Otambola, l'élo Mokin des Otambola, est-ce que des bateaux là, Jésus revient bientôt. Nous avons maintenant besoin de mon kilo, tous les allons à l'histoire. Mais quand on explique le peuple, il faut que l'ennemi, ma besoin de belé, est-ce que Jésus revient bientôt? Il se balance dans le temps. Il y a pour Batubakoko Tchatembe, c'est vrai, mais Toye Bakeza, il y a solo. Au moins, bon, moi, tous en ango, bisognos, bon, moi, tous en ango, kilo. Otokuluka mabala, tokuluka mabota, tolata ba bijoux, tosimba ba mbongo, to voyager, to ke ba poto, ba to poto ba Afrique, to ke d'Amérique, donc eza bomo o eza ya ngonga pe ya tango. Bomo moko eza na ba limite na no. Ebandi ekosuka pe kosila ekolimo. Mais eza na bomo moko eza koya ba bengi yango bomo ya seko. Yango ekolimo te. Ekokweya te ekobeba te kotikala libela na libela donc bomo wana nde sengeli biso bato nyonso toza kozana se na moi toluka mpona mokolo asuka ndenge bible eza koloba na biso ngai na Matthieu 24 elobi makambo nyonso epuis tovivre basini ya temps na momo toza yesu alakaki biso alobi na kei na kozonga mpona kozwa na bino ake kobongisela biso bisika bivandelo eza ebele epai na tata na ye. Matthieu 24 pesi basine ndenge nini bitumba basangwa bitumba ekozala kowela na ekozala ba faux prophète o bakobimake soki boyoki balobi baza kuna bokende te eza misia te lelo tozovivre yango ba faux prophète oyo po ayamba bato futisa bato mbongo oyo fo adélivre moto face à baceremonie ya bamai mafuta mungu pilipili bamosusu bakushe na basi mosusu donc makambo ezoleka ebele bamosusu bazokota na mabulu ya moto donc bato basala makambo balingi kosala donc biloko wana nyonso tozomona eza basini ya temps tozomona bitumba ndenge eza kozala na bamboka nyonso ezala ya Asie ezala ya Océanie ezala ya Afrique donc babitumba ezali kowelana ezali lelo même na biso na Afrique awa ozomona ke molimo ya koyina na ekomi makasi bato bazoboma pamba bana babanga baparent te kindumbe ekomi ti na misu donc kindoki kutu ekomi polele bato baporte soki monnaie magique ebimi libanda donc ozoremaki bamosusu bakomokena badubai ekende kolia bakaka ozomona biloko wana nyonso wana est ce que ezolobela bino eloko te eza basini ya temps
atelemisinga lisusu po yo ozwa lobiko ameminga susu epa na yo ndenge ozolandanga na télévision olandanga na internet moningami eza po yo ozwa solution ya problème na yo nunando balokola mosakoli oyo atindami na yawe na minute oyo ozwinga ozolandanga moningami eza po yo ozwa solution olota bandoto na nzambe ayebisa eloko songolo me ososola te benganga mpo na limbwela yo moningami okutana na makambo omona makambo me otikala kozwa réponse nango te benganga mosali na nzambe na limbwelo makambo wana e bato ebele bozotalanga bwana bamikumba me esengeli ozwa solution na mikumba wana oza nango benga ngai nzambe ya Israël akochange histoire epai na nzambe na ngai eloko elekeli ye ezalaka te deja nalobaka ke oyo elekeli yo mutu elekeli nzambe na ngai te nzambe na ngai akotaka makambo ya bato benganga na banimero eza affiché oyo bakomeli bino oyo nazoloba 082 23 44 233 082 23 44 233 na bandeko kolanda biso na radio benga ya kaka na bandal komaka bandal bundi 88 arrêt Chibam simbaka mardi mama yambaka de 9h à 18h condition exacte dimanche ton atongo toza de 7h à 11h mercredi ça quitte la délivrance na 15h on te peut ça la quitte d'enseignement chaque vendredi na ton makilondi na ngonga ya 15h moninga mi message oyo epambola bino na moment nazoloba ya bona yebi ke tokomi na suka mais nazo sentir présence ya nzambe oyo ezo délivrer moi mobali moko alléluia oyo ezo pesa solution na mutu moko auti kobungisa donc bayibi ye ebele balongoli ye ebele mais nzambe ayebisingaki amitungisa te parce que azokausa ye ma ya miso moninga mi obungisi mosala obungisi santé obungisi mwana obungisi mbongo obungisi makabala relation operde biloko ebele bene kopesa o souci okoma ekozala vraiment na bakilo na motema nzambe alobi na nga komitungisa te parce que ozo récupérer ye moko nzambe azosongisela yo makambo ya sika azosekusela yo makambo ya sika mpe azopambolo na makambo ya sika ebanguna na yo bakoyeba kokamwa makambo nzambe akosala déjà année eza koya eza année ya bilembo avant mbula esila ozo kosilisa ngo déjà na esengo moko donc bandeko balandi biso boyebake miracle ekosalema mpona motu moko kotia tembe te mpo naza monoko ya nzambe kotia tembe te parce que nzambe alekaka na nzela na nga kotia tembe te mpo apesanga likambo na ye atindanga mpo abikisa mokili na nzela na nga moningami tika nasambela ya bon parce nayoki déjà vraiment nguya wana esi emati nabondela na bato bazolanda biso et surtout bato bandimi basosoli oh baza d'accord bayebi ke nzambe azoloba à travers servante et nazo prier moninga miyo pe mokolo likambo za nango otombolika loboko na mobali olobi Seigneur maloba mosali na yo nazo ndima amen et nzambe na likolo aza ko visiter yo alléluia Seigneur merci pour na kosala eloko moko na peuple na yo kokangola pe kokota likambo ya mutu nyonso olobi kokosongisa o bakena kobungisa na kombo na Yesu Kristo Nazareth pe ete perte wana ezokenda kolimwa bamba te bakotémoigner puissance na yo oza na bandaku na bango oza na misala oza na santé Seigneur oza na kati ya famille na bango Jésus merci pour la délivrance réponse solution à bongo ya bana bato na kombo na Yesu Kristo Nazareth oyo ayebi yo te nzambe abongola motema yeba yo oyo abungisaki délivrance a récupéré délivrance na ye oyo ayebaki kobatela te nzambe ayokola kobatela se na nzela mosantu na kombo na Yesu ya Nazareth Jésus Christ amen nzambe nalola pambola bino kaka banimero ya mwana ya 82 23 44 233 okoki mpe kosabone na page na biso ya Facebook Jésus réponse officielle. Merci. Bolandi, on est là qui journal enseignement chaque mercredi pour nos enseignements dans Maman 100 jours. Shalom Tondoya toujours Toyo Kamateya et Fungola Biso le Tobé de délivrance mercredi zoya to révélation si j'aime sous. Vous allez que belé Bolanda qui biso na tomba lelo. Merci na bateau de soixante biso Bolandi banda pe mboka Bolandi na télé Facebook na télé YouTube Bolandi et puis numéro à mes amis 082 23 44 233 082 23 44 233 Église Jésus Réponse Village des Fois Urbaine la Matthieu 6 verset 23 les hommes la béni Bumbi 88 na bandal qui n'arrête Chibangu en face à qui marché dans ce qui nous a pas pendant Chibangu au Ikawana pas au monde église à bleu blanc en face à la police au monde déjà pardon néné et si maman sans jour à fond ma pour ya mabatu nyonso mokili ayamba kabango et le moment Thomas Maclon 100% Jésus place l'église ezali tokutani mbala sima na mikolo ezali koya na numéro ya sika toujours na temps na biso elongo na mama 100 jours intercession mondiale oyo abanda koenseigner biso
par rapport à un sujet spirituel et je les gars l'amour quand ils sont au beau et au cas où l'ami il y a ma beauté en limba et un qui n'est pas tout côté limba la sima. Merci beaucoup. Amen.